Voilà, le sac on a bino bon songai tata songi tata makama mokili. Mama pingila, conseil na repesa yo, tangaka ba commentaire, surveiller que ba commentaire na yo. Omoni bato oyo mingi yo pesa mingi confiance et pas na yo po ba benga mingi pa na yo. Ba otiona ba confusion sans le savoir. Heureusement o ignorer ba commentaire, mais na au conseil au bloquer ka ba commentaire. Parce que à force oyo bato bazo koma bongo tango bato mususu oyo kutu ba commentaire te oyo bazo tala kaka batala ba commentaire pe bazo yoka tango ba utanga bongo ba rumeur oyo Sultani na le choix le choix de Dieu alias Love na Mima LB motamemi ce jazo le beau ngana koma je parce que motabandi makambo ezali Sultani abemi débat na yo azo lukanga ipona na kota makambo ya live ochaki wana nazaki na kacha live wana na commenter te parce que na ngana tala ti suka makanisi na bango sika izo kende là s'il te plaît chérie s'il te plaît na live wana au sali ya comment il s'appelle ex ya Mopenya namoni Sultani azo lukanga. Après Mima LB a ébissé que non na koma et pas sœur nanga comment il s'appelle NK. C'est pas parce que si je passe chez NK na PCM et tout ça beaucoup de commentaires on a sekuna beaucoup de problème. Je vais lire quelques commentaires et je vais vous donner des réponses à travers vos commentaires. Sultan a commis LB et Kota Kalame le JR yé à Tchaka 50 € ndé tout avait éclaté nayebi na solola ngo alingal na makambo ya mokili yé moko ayebi nini azalaki kosala makambo baby ale yé akomi mbango kosala vidéo. Bon, pour ton info na tikala jamais kosala vidéo pour na tchaka soi-disant 50 € ngam na éclaté makambo na tika lokuta tika okosaka makambo soko yi makambo te Sultani soi-disant za mwasi soi-disant za mobali mais ce qui est sûr aux moto so za moto zala pe na conscience zala pe mayele tango oya kokomaka buloko buso babon koloba te kaka pona o sexaka bato pona bato ba linga yo pona bato ba mona ke yo soi-disant lobaka vérité Sultani zala pe mayele nga soki na sengi s'il te plaît je te dis s'il te plaît tu fais des bruits. Bah si parce que tu oh là, laisse tomber. Nga soki na sengi ki NK pardon c'est parce que na monaki NK live oyo bato afinga ki s'il te plaît attends bato abanaki o ko zongi c'est la ba réponse na bato ndeba ko komela ye NK na live ni akomaki ko lela et ça na inga pasi pe na monaki lisusu mama Kialos mbote ne sigoza azwaki audio moko boyenga na sala na chaîne na ngai. D'ailleurs attends voilà ça binongo première vidéo na sala laga NK yangoyo hein yangoyo le sac qu'on a vu yangoyo ça il y a 2 semaines déjà donc c'était quand là c'était le 23 janvier on a salé laga pendant répondre NK par rapport à ba embrouille atika hypocrisie. Ça c'est première vidéo. Deuxième vidéo, on a celle là yangoyo. Affaire adresse pour na katikuna na live ya mama pingila love azaka o lobake no nga na sangana na bato yo o bakena ko zwa ba adresse ya nane comme on est nani ya NK. C'est-à-dire ngande muna kena ko pesa adresse ya NK et pas ba kuluna ya Maroc wana maloba ya love ninga ba na souffler donc du coup ngana salela ngo vidéo pour na répondre makambo wana pour na répondre rumeur wana lokuta bazo ba kingam na zwa vidéo ya na zwa adresse ya NK na publier yango na salaka vidéo le 23 toujours bon il y a 2 semaines
Dernière vidéo na saleli NK yango o ici pardon le 25 donc 2 jours après na sengié pardon pona na monaki pe mama Kialos azwaka audio moko na chaîne nanga akesalela live epa na ye akomi kosala de sorte que c'est comme si ngamu na bengaki ye tozo solo nanga na asali yango na sorte wana or azwaki yango epa na ngai soki bokita la live na ye bota la date oyo asalelaki live na ye bota la date onga na publiaki boyoka audio nanga bomona eza même maloba. Alors je reviens sur vos paroles. Donc on les a dit réponse par rapport à soi-disant 50 € na tiaka 50 €, c'est pas ça qui a déclenché la guerre entre maman Pingila maman Pingila na sœur nanga NK. Non, c'est pas ça. La guerre wana o est déclenché les ali bino bato basongi songi. OK, pas NK ou le contraire. Ozongi pas na monati mima LB. Azo kolobo na koma tala ninga zo lebelango. On a akoma kuna chez L gauche et pourtant il est pas kendaka kuna. Pourquoi ozoya kolobaka bongo? Parce que au lingo créer confusion, vous créez toujours des problèmes. Donc vous croyez que nga nazo landa live m'a pingé la. C'est pas parce que je commente pas, ça veut dire que nazo landa live n'a été. Des fois na linga ko commenter parce que na monaka love azara très impoli parce que si on a mécu qu'on répond yé et okene mabe. C'est pour ça j'évite des fois, je reste calme. Landaka kana yo kaka tout ça. C'est pour ça j'ai évité aussi sujet ya mwana okomene ya mupenya na kokaki ko benga na zana numéro ya mama pingila na ko benga pe na pesa vie nanga et ceux qui na pesa ka vie nanga nga contredire nyonso bato bazolo banana wana mais pour éviter na tiki nanga na bende na mi nazo landaka ba commentaire na bino faut vous amayer tant boloba love azoloba donc love est le choix de Dieu azobani. C'est normal à finga kalama. C'est normal à zalaka gaulois. Donc, azobanga nazali gaulois. C'est normal à finga ka la majorité des gens. Donc, nga na finga rabato nyonso. La majorité ya bato na finga rabango. Qui insultent sont des fans de Ferré. Hein? Écoute, love, comment l'ingala? Parce que bah, François Komagawana, ils ont pola, ils ont la société. Au Koma français très mal. Comment la lingala? Hein? Yo soit disant au colis de France. Mais François Komao ya mabako, s'il te plaît. Comment la lingala? Parce que Français, ils ont mabé. Ferré, d'autres musiciens, moi je l'avais déjà compris. Oyo, to fingana awa, pe na senga ye pardote. Est-ce que nga, na senga yo senga nga pardon? Nga no to fingana te déjà. O finganga te ponga pe na finga ote. Parce que si nga na ba ina finga yo, nga obima mabe kuna, koloba te ke to fingana, lobande yo finga. Voilà. Est-ce que nga na senga yo o senga nga pardon? Na senga yo te na ko forcer peut-être. Eza choix na yo o senga pardon est-ce qu'il y a un forcé o senga pardon? D'ailleurs nga na kokaki jamais ko finga na live ya mama pinga, jamais à aucun moment parce que na yeba ki si na miko finga na live ya mama pinga ba maman bazo yo kanga ba ah mobala aza mabe. C'est pour ça jamais na kokaki ko finga moi si na live ya moto mususu impossible. Voilà, à moins oya ngana NK ezaka différent. Donc du coup c'est pour ça j'ai demandé pardon pour éviter tout ça pendant na effacer image à ma bewana ou et les canaux tout changer une nouvelle page pour tout comme l'avait 2022. C'est pour ça que j'ai demandé pardon pour éviter tout ça parce que moi je vais pas soit disant que les alliés pendant bato bafinga ferré yangwana tout ça. Bon, on va continuer. Alobi Suni Sultan alobi le choix de Dieu non aza fréroté ceux qui azo kenda akenda ceux qui azo kendaka esika ba manquer biso ba respect aza ndelâche ya mobali qui assume rien. Mima LB alobi exactement. Bon, premièrement foye bango sultan oza papa nangate, oza ni mama nanga, oza chef nangate, oza nzambe nangate. Moto akopekisa ngate na kende pa NK. Moto pa kopekisa ngate na kenda pe et pa ou na kende tala commenter vidéo mo bosongolo. Moto akopekisa nga azati. Bino boza bandani. Donc bino bokomi ko tchaba loi na ba chaîne ya mama pingila donc c'est-à-dire moto akokota la chaîne mama pingila akolanda moto mususu te. Voilà pourquoi vous chassez des gens. Voilà pourquoi les gens ne veulent plus s'en mêler dans les histoires de maman Niki. Parce que bozana bilobela oyo bozo réfléchir te. Donc nga na âge nanga na kende bon
parce que ndenge yo zawana le kola to solaranga no na ba commentaire allez donc naza sous na droit ya kokende kotala NKT parce que yo soi-disant yo na NK boyoka na raté est-ce que yo soki na NK boyoka na raté wana italinga yo na NK soki bozoyoka na te est-ce que nga naza na likama na gati wana italinga te wana eza makambo na bino bobongisa te est-ce que nga etalingai ya wana so ma pingila s'il te plaît tia ordre na ba live na yo ezala baza na ba bleu soki batie ba commentaire aboye éviter que ba confusion ekota kaka boye bato heureusement moi je me maîtrise parce que na monaki ba commentaire nazaki na live wana soki nazaki moto moko benanga na benga na live wana ngalo ba mabe mais je me suis maîtrisé je me suis dit non soki na saiba na ko bebisa live ya maman pingila c'est pour éviter ça omoni bato misusu o bazaka kimia te yango babengaka live ebebaka mpo na babuzoba ya boye bikomeli ya bato donc mapingila s'il te plaît talaka mingi bacommentaire na yo pe corrigera pe mingi bato pe babengaka parce que c'est pas parce que nga na ketia commentaire pa NK bino boya kolobela ko pa mapingila ali bokomisa ngo neti sujet moko boye ngande ndoki ngande mina tie mabe entre mama pingila na NK faut arrêter ça bino de tozo tia mabe yango po botala moto azali absent bokoki jamais koloba ah peut-être abeli peut-être azui likama na mwana na ye peut-être mwana aza malade jamais bozo poser cette question là bino kaka o akoma kuna o kaka boye yende mtakabola bato yende écoute tango mama pingela tiaka sujet ya nanu ya ba ezala n'importe quel sujet na kotaka na live n'importe quel sujet ma pingela tiaka na zaka kuna des fois na ngako commenter parce que na ngana tala ndenge bato balobaka la preuve j'ai dit non trop c'est trop il faut la commenter ngo je continue le choix de Dieu azolobani abina sultani eza ndenge na bango donc c'est-à-dire ndenge na biso ba Brazzaville ndenge azoloba ndenge na bango ngai tofingana na ye na boya kosenga ye pardon parce que na yebi que aza awa pona nikite mais plutôt gaulois pour insulte c'est normal bon premièrement ceux qui nga nazalaki wana pona ba insulte kasi jamais na ngai na loba na niki pardon na NK atika kofinga jamais na ngana loba na mama pingila afingaka falite jamais et d'ailleurs ceux qui naza wana pona nikite d'ailleurs mapi bolimbisanga na ko annuler makambo mususu na sala je comprends pourquoi en fait je vais annuler certaines choses c'est pour éviter maintenant na kotika la bino ba soi-disant biso ngana naza wana pona makambo soi-disant ya gaulois mama niki alobelaka faire est-ce que mama niki aza wana ya alobelaka faire maman niki alobelaka faire te sikonga na kokende sika bazofinga fali parce que maman niki alobelaka faire mais ils en ont sens te réfléchissez un peu ceux qui maman niki alobelaka faire kasi nga na kokende kuna na ofana ndeko na ngai Global TV Trezeguet ya Russie alobelaka faire à 100%. Bon, est-ce que nga na kota na ba commentaire sur tous les jours et pourtant nazala pe na ba live naza nanga na kata live na kotala na koyoka des fois na mona bato na ngai ya golo bazo atakinga mais je dis rien et pourtant ils abattent ba golois na kota ka lisusu na ba live mingi te parce que na komaka kotala kaka pe koyoka et pas na ko éviter mingi bakambo ya boy obino boza osala love ngana yo jamais to fingana tika koloba buzoba ngana yo to tika la ko fingana te pour jamais na koya ko finga na live ya mama pingela c'est impossible yonde o finga et ngana tika la jamais koloba no senga pardon et jamais na ko tika la pe koloba no te o senga nga pardon c'est impossible finga na yo ndengo salaka finga na yo ngaku de ça esenga eswanga yi poto yeba na biso beti o yebi benga te à part mama pingela ndem ta yebi vrai kombo nanga po na tindela ki yango. Et je pense maintenant j'ai fait une grosse erreur en fait na tindelier combo nanga. Il fallait pas peut-être un jour mapping la routine de la mode. On ne sait jamais. Parce que là je commence à douter un peu avec vos soi-disant en fait nga tant on a soutenir comme manikité pour na makamone yena fali. Je m'en fous de ce qui se passe. Na tiango même écoute bato ba yebinga beaucoup na ba chaîne nanga beaucoup na ba chaîne nanga bomona
ndenge na bana ko lobela même maman Niki na fali wana eza ba mise en scène na lobela ngo déjà nga makambo ya maman Niki na fali na mona ngo ba mise en scène na côté la rangote nga eloko na côté la so nazo soutenir ma Niki eza pona ba association c'est-à-dire banonga na moni ya zo soutenir ya wana na ko pesa mo eloko vous êtes malade en fait et ça va pas dans ta tête on dirait hein? Donc bilo katsaranga pona na soutenir moto il faut kaka moto na za la gaulois mais c'est maman pingi la za gaulois maman pingi la za gaulois est-ce que NK za gaulois elle azani gaulois aza gaulois c'était NK donc pona soutenir moto il faut za la gaulois et pourtant ndeko Trezeguet kuta aza gaulois 100%. Ba Gouv le gaulois baza ba gaulois. Mukwa Tombolo gaulois. Na kotaka na ba live na bango mais sans que ba yeba na za na ba live na ba. Ce n'est pas parce que je oh, toi quitte là. Ce n'est pas parce que je m'affiche pas ou parce que je ne mets pas de commentaires, cela signifie na za na live té. À un moment, faut boyeba ko respecter ke bato. Ceux qui bato bozo kimisa bato na ba live ya maman Pingila, ceux qui bozo kimisa bato na ba association ya Niki na maman Pingila eza pona bilobela na bino. C'est pas parce que moi j'ai dit non nazali gaulois, cela signifie nazo soutenir Niki pona kaka azali Niki na fali bayoka na raté, mais vous êtes bête. Botu na bato nyoso ba yebi ngai. Botu na même comme on est bana ya Maroc. Bango tango bazaki ba gaulois tango ba attaquer fali. Pona makambo Niki est-ce que nga na tiela bango mbongo na tiela ko tiela moto mbongo te pona makambo Niki na komi ko tia mbongo kaka pona makambo association pour vous dire la vérité à part na komi même NK yaza botu na NK tanga bandaka ko finga fali tanga banda makambo ne ya no azaka est-ce que nga na tia mbongo na chaîne et pourquoi na zalaka très donc dès le début ya chaîne NK na tiela ko tia mbongo te 24 heures sur toi là la coûte na chaîne NK na tika la chambongo te et toi tu viens me parler que non nga na yaka pona Nikite na yaka pona fali parce que na finga fali mais t'es bête en fait t'es vraiment bête nga na bandi ko chambongo à partir ya maman Pingila parce que na monaki maman Pingila a convaincre nga na maloba moko ba ko loba pona association ya Niki ya wana koma ko chambongo à partir ya wana na bandi ko chambongo à partir ya maman Niki pona association. Pas point nao Fali boy. Moi je m'en fous de ce qui se passe entre Fali et son ex-femme. Est-ce que moi ça m'intéresse? Bon ça la rappelle dans respect dans bateau. To yebanité bo monangate bo yipub longinangate mais bo do bo fandeli surnom nanga bo lever la raso personnage nangai c'est comme si nga na bino tozana likama. Soluten oza mokolo oza mwana mokete. Mais des fois tu réagis comme un enfant de 5 ans. Même un enfant de 5 ans ne réfléchit pas comme toi. Oza mokolo ndeko na ngai nga nako donc ce qui na kepa NK siko yo eko salo pasi pona nini likama no ezani yo tali la part na yo ce qui na NK bozo kana teng est-ce nga ngetalinga yo somona nga tango na keneke pa NK kuna bisi bo monanga na zolobela makambo ya mama Pingila to na zoko kiloba na tia kombo na bino na tia kombo ya Sultani to na tia kombo ya Mima LB, Botonatia Kombo Sogi, ya Love, alias le choix de Dieu. Est-ce que Bosso Monanga na tia Kombo na Binoguna? To ya maman Angélique, etc. Bosso Monanga na Zoke le Makambo ya maman Angélique na chaîne ya NK. Est-ce que Monanga? Mais respectez au moins les gens, s'il vous plaît. Mbala liboso oyo petite love parce que tellement aza très impoli azo croire qu'aza intelligente ayaka ka te soina ya loblanga mabe nga na répondre yé siko na mona so te continue boy et kokende parce que moi je fais donc je veux pas perdre mon temps ya ko soina na gamine moko il y a 5 ans. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit na kacha omoni makambo oyo mama ki alo satiaka wana azolo boke non nga na zolinga na kota sous na live ya mama Pingila te pour éviter des problèmes et si na tiango na kacha chaîne nanga depuis avant mama ki alo sa zwango tant mama ki alo sa zui akati kaka ba partie misusu ya tie partie oyo ezako ko s'intéresser yé
ngai si na lobé lango na lobaka na sorte que non comme petite oyo azali xénophobe moi na petite oyo love pour éviter des problèmes na lingité na kotaka lisusu mingi na live wana yango wana tango mama Angélique ki ayoki esika wana akansaki nga nazali na live siko nga na batindi nga lien mama Kialos atindi nga lien na kota na lien na yeboye na yoka nde na talaka boye mama Angélique ki azo senga ngai na kipe moto wana te na zonga tout ça oh mama Angélique akansaki nga naza na live wana alors que nga nazali na live wana te na koti na live tango mama Kialos atindi nga lien et ce qui est coïncidé na ke kuta pe Sultan kuna et Sultan maintenant na selon buzoba na azanga mayele azo conclure que non ngande mona tindaki ba audio et pas mama Kialos c'est on a créé ba confiance mais t'es bête mon frère à un moment faut grandir tu es vraiment bête t'es idiot so ozaki mayele olinga o comprendre tant on a yebisa ki yo que non nazoinga ko aborder sujet wana te parce que na yebaki so na meki ko loba vérité que non mama Kialos a joué audio wana akati mipiko zongo na chaîne nga et au ça la peut-être mama Kialos mabe parce que na live à mama Kialos a go ça la de sorte que non c'est comme si nga ne toujours sur le live alors toi sur le live té donc à un moment mon frère Sultani zalam zonga moi moto s'il te plaît kozala niamate. Parce que là, tu commences à déborder un peu, là. Continue. Mima Elbia le choix de Dieu déjà tango à Longwa dans l'association et Sika et Beba déjà, mais on veut essayer de nous avaler le pilule. Bon, je ne sais pas qui n'a na Longwa je sais pas de qui tu parles. Déjà na yebite Sika ni na loba que non, ngana Longwa dans l'association, ngana zali dans l'association. Na yebite Sika bino boyokela ke ngai makama mokina loba ke nazali na kati association. Nalobaki na ko soutenir Niki par rapport à l'association na ye ko soutenir motelaxite que faut na kati association est-ce que nga za membre tuna mama pingila ye motayi makamba ba membre na ba pese ba liste ya ba membre botuna bango soki kombo na nga eza na kati ma pingila yebi vrai kombo na nga ayebi non na nga na prénom na nga botuna ye soki kombo na nga eza na kati ya ba liste ya ba association ya nga na zala na kati association nazaki ko soutenir parce que na moni que non mama pingila apesa idéologie moko et simba donc même maman Magali pas na association des fois quand j'y vais là-bas so ina koti na chaîne na kota kuna rare mais tant na kota na chaîne maman na moni naza mo eloko na tchekuna parce que na yebi que maman Magali azana association asunga bana asunga batebele ya wana des fois na kota kuna quand j'ai le temps mais na kota mingi pas maman pingila parce que ici est-ce que maman est-ce que maman Magali a finga kafali non bon pourquoi pas na yena kendaga na des fois na tchaka nga ba commenter te mena landaka mais des fois mon na moni azolo bla mama association na ye na tchemo en tcheke parce que na yebi que non à travers mbango nazo pesa maman Magali a kopesa ngo bana oyo bazana na Congo o bazomo na pasi ou à repérer bateau parce que Alexa même ba vidéo moko boye bateau atindeli oazo aider ma tata mo babokela imbasu. Moi j'aime aider les gens. J'aime pas passer mon temps à s'insulter, à parler des conneries. Donc pendant ce temps vous êtes là. Même yo love la yebité banda ou banda nana mono te sika moko pesa mbongo pour l'association. Mais olingi ko critiquer bateau na sima mokongo. C'est pas normal. Bo tchaka pemba on association. Ba association ngo bozo lobo ke non eza ya bino mais bo tchaka pe mbongo da makam franchement bozo kumisa association mais bino moko pe bozo finga pe sous bateau bozo bo kosela sous bateau makambo mais là vous repoussez les gens bo siko bo tchaka mbongo plus que les quand même bateau baza mabe comme ça bo soutenir association au lieu de parler mal sur les gens. Bino boza plus frais, bino bozali ba sain, mais soutenir association mieux que les kabato baza santé. Hein? On continue. Le chef de Love Azoloba, Niki ne dit plus rien à elle parce que Kialos nde moto apesa biso news ya braza, yepe azana problème ya lifa, voilà, c'est pour cela Apona Kofinga, elle pense pas aux enfants de Niki, c'est bizarre. Bon, premièrement, Mama Kialos
Afinga Fali. Afinga Fali, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas là. D'ailleurs, jamais no borumo na sala live et na chaîne nanga jamais borumo na sala iloro mo na bana rofinga bana niki na bana rofinga Fali na ndenge bino bofingela nga na finga bongote nga na sala ba vidéo ya koseka ya ba drôle auto benga ngondika jamais komona même pas ndeko trezege bokomona moto mo ba finga Fali to pexaka kutu bato ba finga Fali impossible mona moto finga Fali oh boye non Fali pas finga. Donc ce babeng, ce il fallait faire abengi moto zoba, wana bomunyo normal. Mais ce babengi fali zoba, wana comme ma finga ya minene. Non, Fali pas finga. Mais jamais beaucoup na to finga et pour to rabaisser image na en tant que humain. Non. Soit tu corriger par rapport à maloba bimisi, soit tu beta bandika par rapport à erreur à sali. C'est ce que nous on fait. Bogo itala ba live ya ndeko trezege asala bongo. Bogo itala ba live bato ebele basala bongo. Nga nasala nga ba vidéo drôle. C'est-à-dire so na dwi moi esika moko boyeso sekisa na tiango na vidéo mususu na na bimisi. Bogo ou soit na moni erreur moko boye li fasali na ye na lobby. Mais rien à voir. Oh, bino ne bozo kanisa faut ba rabaisser Fali na pas na soi-disant azana bana tout ça. Mais premièrement, il faudra que biso to banana ko finga bana. Est-ce que biso ils sont là golo azo finga bana? Bana non, à part ba kinza fouete ya Maroc oyo bango oyo bazara susu ba golo te ba koma ba ndeke. Ba mo ba lobango bazala ba koma ba ndeke, yanga ba finga bana ya Fali. Bola sanga golwa o ya soutenara ferré afinga abana ya Fali bola sanga yaza wapi azati. Donc moi quand je soutiens association Niki, c'est-à-dire l'activité que nazana kacha membre de l'association, quand je soutiens c'est par rapport à ba image ba la kisabiso ninga za ko soutenir bana. Et je voulais juste me contribuer un peu pour na mbango wana na kopesa et sungape moi bana ebele o bazo mona pasi. Mais quand je vois maintenant des propos comme ça, là, il y a aussi une absence nanga, eh ben, mais franchement, vous me découragez. À un moment, il faut que attends là. Nga moni batoazo kimi sa ba bebe sa association ya Niki, ezali ni Niki yemoko, ni Mampingi là, ni NK, ezali nde bino bato bo bengaka, na bino bato bo kommentaka na base. Surtout yo sous le terme oza na songi moko, mais na yebiti na quel point en fait. Soit disons aux mobile bon aux mobile était bref mais ils allaient sur aux ali moto soso la ka la moto kanisa rappelle la moto zala na bongo ya lokola ya moto ya nyamate ata yo moko na bongo no na penzo soso la te ke no ngate na benga mama Kialos na yebisaka yo kenda na live le même jour yo zoloba soit disons aux bozela alo nini makama mokilaza golwa akoki kolinga esika baboyi kofinga lifa te ye son but kosasaka lifa na ba live tout yango akima epa ba kofes moni buzoba et voilà les confusions alors que ba live bato oyo nyonso ba yebi ngai ngana ba kofas de bebana parce que bango bakoma kofinga Niki na bana na ye na ndenge ya mabe. Si même na salle la ngokutu vidéo même Kofax alingate na côté la Niki ngana Kofax to swana na ndego balen to swana pona ngo parce que bango ba le bono ngana côté la trop Niki et ça là bango balingate ngana côté la Niki bongo fali na zala d'accord na bango par rapport à Buzoba na bango ngana zala d'accord na bango te. En plus tant que te bebana plus c'est parce que ngana salaka vidéo moko boye nazo senga na bato ba kiniko signer pétition mobile qui nous signé pétition mobile ou pone kanga ba chaîne ya ba Kofas na baleine etc ou ba finga bana na ye ngala salela ngo pona na encourager bato ba kindeko ko signer yango vidéo eza toujours na chaîne nga et si ka to bebana yango na parce que ba mona bango ba sidika ba o yonde ndi nozala golwa o ke no sala biso susu nani oboye alors que ngala le bana bango bino boza ba golwa te parce que na sonso boza ko kendela nango boza ko finga bana ya Niki na Niki yemoko eza susu na sonso ki golwa te wane community bino bazo tinda bino ba et si ka to doit fuite que no ba pesaka bango 500 €. La preuve que nano abimisaka ngo après
Mida Taylor so nazo kosa boke na chape video yango pe lisusu oyo Mida bimisa Mida nazala kutu na audio avant kutu Mida bimisa audio wana azoloba o bazo ba pesa ba bana ya Maroc mbongo biso si tozala ja na audio nga nazala ja nga na boya ko bimisa parce que na monaka non ndeko Kofax na ndeko Balen de kola tozaka moi bien na bomba ngo kaka mais to yebaka déjà que yeba bango ba pesa ka bango mbongo po nga nazala na audio mais puis audio je pense c'est la portable nga ekala audio ngo so na bimisa kango nga oza somme mais na bimisa kango te donc à un moment il faut boye ba makambo et loko epesa ndeko nanga kana nanga NK et kotsa ina erreur parce que bato lokola kaka bino net ba love ba sultani tango boyaka na ba live bato bozo comprendre ba conversation bato te bozu yango bo memi kuna le boke kosa kuna bato siko ba gérera ka ba live na bango bazaka bakenda ko vérifier te ale bung ba komba kasko ko loba mabe à cause na bino ndem to memela bango ba bozoba tala ndenge heureusement mama pingila na live na fandi kimia ti na so na landi live yango ti na suka na zalaki wana heureusement lobby loko te mais parce que suka mekai kaka koloba ngana benga na live et live linga ko déborder après mon bato muso bakomi ko benga ba banda ko finga NK pour rien en fait heureusement je suis resté calme donc ndeko sultani soki yo wako zelela ngai na kota na makambo ya mupenya d'ailleurs ils appellent makambo mupenya te eza makambo pe ya kala eza pe mwasi pe ya kala d'ailleurs bilo bozo condamner kaka Mike na kati ya video wana bongo mwasi oyo azoninga boya mobali na ye pona kibima na Mike donc ye bozo condamner te il fallait beaucoup condamner pe mwasi wana elle aussi elle est fautif yo mobali azoya kolinga yo bon siko moto bimisi ojango eza nani entre conversation ezali kaka Mike na pona na pesa bino avina nga bref hein entre conversation na ya audio wana ezali kaka Mike na mwasi wana bon siko moi nana bimisi audio wana soit c'est Mike soit c'est mwasi wana bon siko yo nana zazoba na kati audio wana eza mwasi soki ezali mwasi mutabimisi audio wana c'est qu'il y a zazoba parce que na kati audio wana ye pe azolinga pe Mike ndenge nini yo yebi koza mwasi ya libala ozondima ba proposition ya mobile yo ozo pesa ye ba proposition soki ya linga tika est-ce qu'il y a ko bala yo tala marambazolo bon siko nani soki donc mobile azo proposer loko moko boy yepe mwasi azo est-ce que soki na tiki yo ko bala nga machin o doit chance nanga ponga na nyina zala heureuse donc tala ba et pourtant yebi kazali mwasi ya libala donc wana sko mwasi ya sainte mais mobile wa yo dragué azali ndoki mais mobile pas ndoki mwasi pas ndoki pour mwasi a yebi ka bala mais azo ki ça la mobile na mabe bref ça c'était juste entre parenthèses pour na pesa mino avis na kokaki ko benga na pesa ba avis ya boy ya bombe na kati ya live mais na bengi te parce que na kotala ba commentaire na bino na olanda ba commentaire na bino nyonso ceux qui bozana iloko koloba te il fallait tango mama pingi la sali live na ibo moni bino bozara bato moneti na yite soki bandoki basumbaka bino na mitu parce que mama pingi la sali live na ye fallait bo benga na live wana bo pesaka ba avis na bino au lieu bino bo lobelaka na sima bato c'est comme ça que vous changez les lives des gens en fait mama pingi la sali bien titre na ye bien atie ba picture na ye enfin ya écran na ye et au lieu bino bo benga bo pesa ba avis. Non, vous êtes là en train de critiquer Makamba Mokili na Senabino. Vous êtes là en train d'insulter Makamba Mokili. On continue. Attends, j'espère que c'est là. Sultan Abinin. Alobina ndeko Baby, je pense que c'est Aline ndeko na bosena comme à sex arabiso mingi boy na ba live. Abi omoni pourquoi na takaka yetango asalaka vidéo, atango asalaka vidéo ya pardon parce que je trouve mal yende asala penza pingila na sango babebana lisusu makasi nzambe na ngai omoni mkozala ndoki yonde mutozo kotisa mama pingila na buzoba sultani soko yebi yango te ta ngai na cha NK na no komoni na mama pingila na confusion pour quelle raison nga esenga ba conflit mo na yebi soki ndi bana ndengeni babanda dia ko so na c'est point na makambo na bino bato bozwaka makambo na yo sultan ozalaka et pas non ezalaka pas NK bloqué parce que NK ko ta rappel live ya mampingila a omona makambo yo zako koma NK zazoba te azako mona makambo ko koma donc c'est pas par hasard que NK condamne yo a supprimer yo
Ce qui NK a fini, ça c'est votre problème. Où est mon problème là-dedans? Attends, mon problème est où? Ce qui bino na NK bozo swana, ce qui ngana sengi pardon et pas NK pour na ngana sengi pardon na benga tala na fongola bino vérité hein. Botu na maman Angélique so nazo kosa. Maman Angélique tanga benginga to sonné makambo association, ngana ici maman Angélique. Maman na ici maman botu na maman Angélique na ici maman Angélique. Nga soki na sengi NK pardon, c'est parce que na lingité maman Kialos a utilisé ba vidéo nanga pour na asal lango contre NK. Botu na maman Angélique so nazo kosa azalia wana. C'est nga botu na maman Angélique, nga mona yebisi maman Angélique na boyaki que la sengi NK pardon pour na te éviter que makamone si après maman Kialos a komeli ngai félicitations na ndingo sengi NK pardon. C'est tout. Botu na maman Kialos nazo kosa ya a komeli nga bongo. Est-ce que moi je me mêle de leurs histoires, ya makambo ya ba live so nini wana. Est-ce que ça m'intéresse même? Hein? Moi ce qui m'intéressait c'était association. Mais le rôle à Bozomona, binonde muto koki ko kamba association mieux que bato mususu. Bon, dans ces cas, moi ce que je vais faire, na tigi binona ba association na bino, boza la kimia, bokomi sa mama pingila, tina lola, bokomi sa mama Niki, association emate comme neti ba la CAF, hein. Bon, bosunga ye. Le rôle à bino bomoni, bino vous allez mieux s'adapter na bakambo ya ba association, bino vous allez parfait, donc bino vous allez mieux ya ko conseiller Niki, bino vous allez mieux pour l'association Niki. Donc c'est cas je vous dis bonne chance Nabino parce que ngane na zaboye na repère jamais ton ngai hein dengi kana ucho yipsa bino NK tanga banda ku tutana zaka chez NK ne bande lo na peza autorola la dans senti que tozo la ti tongo cha hein na tikala ko cha mbongo te pona même moi sur yokutu litungulu a trahir maman Niki na soutenir ye kutu bato ba yebi na supuma même banani yango tango lifa kanga ye na soutenir ye to na publier banano pour la sala ba vidéo pour na ba bimisa litungulu na soutenir ye bato ba yebi hein Sarah tola wana nga na soutenir ye mais na kenda jamais ko chambongo na live na ye jamais ni même na tindela ye na ba loko ne wana na privé jamais même na western na tindate. Et pourtant, Aro Finga Fali. Mais jamais na tika ça. Na komi ko tia mbongo à partir ya maman Pingila parce que maman Pingila mta convaincre nga na moneki non maman azali sincère na maloba na ye aza maman moko le kutate ya moyibité. Ya c'est pour ça na ko kota mingi na live maman Pingila pe na koma ko tia banchweke. Parce que ne begi nchweka ne ko kende et ko kende moi na ba association ya maman Niki. Mais bino na ba bilobela na bino bokomi ko ya ko attaquer moto na sima mokongo. C'est comme si ngana bino tozana likama moko bo e koki jamais kosila. À un moment bozala rapé kimia. Ce qui bozanga ki au final beaucoup ta na live ya mama pingi la point. Bino beaucoup ta na live ya mama pingi la pour la créer ba confusion, quoi pour créer mindondo. Au lieu beaucoup ta na bo bengaga pour na et matsa audience ya mama pingi la non, vous êtes là en train de critiquer encore les gens, insulter les gens. Mais à un moment beaucoup la pego. On continue. Yoga Sultan. Sultan lobby baby de baby on a azole bana ceux qui yoke loko je pense hein, ouais. Depuis le jour on a à la vidéo il y a pardon, j'avais déjà confirmé que Azam Motu y a bas sentiment awato lobelaka que to finga lifa lisusuté yé a CP la té. Bon, na ebité sigani na loba na CP la té hein Sultan. Omoni olingi trop ko loba makambo o izuuta na penser na yo. Nga na yebite esiga nini na loba ke na sepela te bo finga. Au contraire nga kutu na loba moto na loba kutu ba finga lifa te parce que na ba mama ou asala ba live so bazo finga lifa e bebisa ba live. Mais biso bato yo tozana biso banzinga wana eza autre chose. Yo kanti na live attends Sultani. Yo kanti moto afinga bato yo kanti bato afinga fali baza moke. Baza belé na YouTube. Mais point na kenaka bisika msute donc ngana kota ka pa mampingi la point. Donc boka mampingi kuta ofinga ne falite. Bon, siko mampingi na finga falite ngana kota na live ni point ni. O ngana landara isika ba finga. Est-ce que mampingi na finga fali? Mampingi na finga falite? Bon, siko ngana kota na live na live mampingi ndeni.
siko yoke eloko azoloba sultani kasi etali akende kolia na fulu akanisi nini akanisaka nini. Voilà maintenant makambo tala makambo ozoloba nga nakende lia na fulu donc nga nakomi liboma nakende lia na fulu hein? Nga nakomi liboma. Et après, vous êtes là en train de dire, bah maman, boyaka to sunga association, to sala boye. Bino bozo benga bato bayaka ba sunga association, mais bozo critiquer les sous batango na c. Ko finga, ko loba buzoba, oh écoute. Mais attends, mais vous êtes pas posé des questions. Ceux qui papa makamamukela zo kota na live, peut-être moi na ya beli makasi, peut-être moi na za malade, peut-être moi ami moi na l'hôpital, peut-être moi si na za malade, etc. Donc, vous posez pas ces questions-là. Pour un abino, ceux qui sont absent, forcément, aller chez NK. Mais même si vous allez chez NK, et tel bino wapi. Après, vous allez dire encore non, c'est moi qui crée ces problèmes. C'est vous qui créez des problèmes entre Maman Pingil et NK. Et Zabino, et Zabado me sous-soutien. Hein? Non, à un moment, vous changez bizarre nabino. Oh, vous avez sous bizarre, il y a mikoloté, comme bizarre, il y a miké. Hein? Vous changez bizarre. Ils ont un sens moroti. Donc, oui, attends, je vais finir. Donc, pour na suki ça, love, pour y ba on a notre tia là jamais reçu on peut te reçu on a été. Parce que ngaso na bien là, yo ibinga ndambo. Franchement, ibinga mokie. Yo ibinga te, tout là bateau va ibinga la finga. Mais si on a ça qu'on se maîtriser, c'est parce que tozokola. Tozokola, to bota bana pe bazokola. C'est parce que tant mota kolaka, il faut aller avec sa sagesse, il faut aller avec sa boania nae, il faut aller avec sa apesa et pas baleki oyo ya salate. Ndenge Bible ezoloba. Kolaksa bana na yo mabete oyo sala, to oyo yebi. Ce qui yoza mabe kolaksa bana no mabete. C'est ce que je donc love kolobarate ko no yo zano bilobe la ozara net mo moto moko boyo zara mo comprendre aucun tara so zoloba makasi nde yo za mayele nde yo yebi nyoso tout ça etc. Non, c'est pas parce que je reste calme ça veut dire que non yo za na raison. Si je reste calme c'est pour éviter trop ce genre de problème. La preuve nazaki dans nazaki wana na sali de sorte que naza net absent na moni nyoso. Na moni nyoso. Mais sur le temps de mutaza songi agetia confusion kuna pas NK agetia confusion pas maman na ba commentaire d'aba tout temps na ba commentaire ko finga ga NK mais ça ceux qui azali absorbe bozo ba aza wapi donc bozo lukaye et pourtant finga ga NK bozo luka moto a finga ga bon nga si comme na singi NK pardon pour éviter ba confusion non bon bino siko akomi siko ko bambela ngai oh ngam nazo même problème wana entre NK na mampingina mais boza mayele te et pourtant sur le temps de mutafinga ga NK tous les jours na ba commentaire mais bozo lukaye bon nga sikoyo bozo de balanga que nonga nazali invité na yaka akuna ka pona makama mafinga pona ba finga fali tout ça mais oh sérieux voilà donc du coup oui, vous savez quoi vous avez raison continuez ainsi développez continuez et bonne chance à vous parce que là franchement vous prenez des gens pour des cons en fait franchement. Après, vous allez encore crier boyaka, bosala boy. Mais à un moment, dans ces cas, même mokolo même, bosala on a donc bosala on peut kana mazido, suicide. Mokolo peut kana maman Angélique ah ok ne peut ça mbote pas non NK mais beaucoup boumaï. Donc pour la bine comme secte. Bino est-ce ngata on a pas mampingi la na ici mampingi là-bas. Ngane nazawa na koti secte na bino nazalia na kokendisika musute na loba na loba bon nganta on a kuna na chaka commentaire selon avis nanga et c'est un point très donc esukeli wana ngana yaga pona moto te pe moto pa ko loba nanga te ko sala boité donc sur le temps ningo zawana oza mama na ngate oza tata na ngate oza nzambe na ngate pona ko loba nanga ke ono na nazali lâche pour na senga NK pardon mais so nazali lâcheté wana eza binote tika ngana ki na mabe nanga so nga na sengi NK mabe OK et na sengi NK pardon so na sengi NK pardon dans ces cas nga tika ngana lâche nanga ya ki pardon wana yo ego salo motema pasi na nini yo nengo za wana kipeka ka yo donc sunga niki selon association nga na yela
d'ailleurs ma pingi la ninga zana afinga falite bon si gonga na kota kuna point donc parce que nazali moi quelques jours nazaba absent cela signifie parce que bazo finga falite n'importe quoi avant tant kutu balobaki no to tika ma finga nano nazalaki nazalaki na ba live te hein donc bino kanti ceux qui bino bo fandaka na YouTube bolalaka na YouTube donc bato nyonso ba fandaka na YouTube balalaka na YouTube donc bato bazala misala te quoi bato bazala pe na vie privée te donc to lexaka jour yanga bo belaka mutu pasi parce que bo lexaka jour et nuit na bino na internet et pesaka mutu pasi à un moment donc au sali donc de sorte que non au moins une semaine au kota net te pour na mutu est reposé parce que ce qu'on kota tous les jours na net au bebisa mutu no pamba parce que au monde a trop makambo ebele après mutu ne okoma sur excusez-moi mutu ne okoma surchargé parce que au monde a trop makambo buzoba na net. C'est pour ça à un moment il faut libérer moi net au kati net donc on no kimia au sein net de sorte que net internet existe raté autant la télé ou soit au là la autant no ba livre. C'est pour éviter que mutu ezala surchargé na buzoba ya net. Donc s'il vous plaît bandego le quoi la bozo kansa bino bozali parfait plus que nga le quoi bozo kansa le quoi la nga na singaki NK pardon cela signifie donc na trahir bino mais là vous êtes franchement vous êtes des non so nga singi NK pardon déjà par nanga isa bino te est-ce nga botu na nani na yebisi na tindi bino ke tuna mama ni mpingila ayebisa bino soki nga na za na kati association soki kombo na nga isa na kati association est-ce boke tuna yi so nga na sengi NK pardon eza yanga eza ya bino te oh mo tala sultani kola bon sigoyo le kola bino bon nga sigo na yebisi bino à partir ya lelo sala de sorte que comme si je n'existais pas hein bo sala bongo comme si je n'ai jamais existé maintenant bon mais ma maman pingi là au-delà pardon j'allais dire bon mais ma maman Niki bon qui ne soutenir c'est bien. Allez, bonne chance. Peace and love.